Bantondo bandeko balandi émission tokanisa mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bokolanda kabiso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka nanzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu to meseni koloba émission bayindo émission tokanisa ekoyaka o mabota mabino bomo mesano koluka kozongisa conscience ya bayindo na nzoto ya bayindo moindo akoma bongo inconscient et bongo inconscient senaye basé ko tia yango engrais chimique moindo amesana bongo na bozoba nde bozoba na ye basé ko koba ko tia yango engrais chimique inconscience ezeko zwa esika na bomo ya bayindo conscience ndeze ko souffrir bongo na malnutrition mayantina nde bongo ezeko koba kozanga vitamine maye mazangi ntina nde ezeko zwa plaire pe ezeko zwa esika tango yonso na bomoi ya bayindo matondo na bino bandeko yonso bozwaki bomipeseki bongo ntango ya kokomela biso na nzela ya WhatsApp tokoliki ya basusu topeseki bango biano ezalaki tikotaka kasi tolingi na ino ya mboto kota na masolo na biso ya mokolo mwalelo loposo pembe alukaki a contrôler kozala ya bayindo de génération en génération kasi mikolo soko poso mobimba eleki awa bandeko bazeko tuna biso ndeko ndombele sika wabomoni ndenge nini moto moko boye ndeko moko David mwana mama lange moko uti kondima bongo fumu kimbangu alobi kutu na 2021 bakosala eloko moko po ya centenaire wana basusu balobi ndeko ndombele sika motema na yo ekiti mpo moto mosusu pe ya tendance wana ya christianisme uti kondima penza fumu kimbangu bandeko tolobaka biso tango yonso tolekaka na etando tolobaka totalaka pe tomonaka ebele parmi biso bakotalaka kasi bakomonaka te yango wana bamituna lokwa ya bongo ezekoya est-ce que pour Fumu Kimbangu bazala le plus grand prophète que la terre n'ait jamais connu? Il faut na mwana ya mama olangi nda ya kondima yango. Est-ce que c'est na biso ndeko ndombele toluka lisusu confirmation ya bozindo pe monene ya Fumu Kimbangu et pas y a un soi-disant pasteur. Mais na ebite tant mosuto faut tous ala ba ignorant tous ala ba yo to ebite mosala to kosala. Mais soko ya yeyi koloba yango lelo mwana ya mama olangi alobi yango lelo Fumu Kimbangu Yazeko le Simon, Yazeko le Bela Simon. Donc déjà, la preuve on est, Yazeko Beta Masolo, il y a prophète à Baïndote. Pas Bengika Simon. Namanaka il est qui tozagi na plateau, il y a un déconabiso à moi si Tolobaki. Fumu Kimbangu basé lembo ya bonsomi. Et Simon, il y a colonisateur. Donc tango yonso bato bako utiliser combo ya Simon. Liboso ya Kimbangu bazongisi bango avant avant le 6 avril 1921. Tango yonso bato bakoloba Simon Kimbangu bazongisi bango avant le 6 avril 1921. Tango wana bazalaki catéchèse. Mais après 6 avril 1921 Fumu Kimbangu akomaki elembo ya bonsomi, elembo ya lobiko ya bato. Yango tombokisaki mondele. Lelo soko David Olangi oya lobi bon. Eze ko engagé ye pa yanga eze atana na élément moko te ya conviction. Et pas ngai. Po il y a au moins soko 23 ans na 97 na mariage à maman Kamampasiko oyele kaka na Belgique. Moto akumbela bango Biblia. Loposo pembe. Curé Jean-Marie Vaneup. Alobaki yango. Le kimbangisme n'est pas une petite religion.
Eze moko ya religion ya mineno eze ko s'inscrire na ba grand courant de pensée na même rang que judaïsme, islam na bouddhisme. On a 23 enfants qui Jean-Marie Vanep. Mondele bateau bakoma Biblia. Alobi Fumu Kimbangu n'est pas un homme ordinaire. C'était un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race. Ou en a qui rebelge. Vous venez nous apprendre le christianisme, mais c'est nous qui vous l'avons apporté. Ou en a qui rebelge. Nous voulons apprendre le kimbangisme. Mais ndekwango David, soko nangai na loba David matadi kibala bolimbise. Ndekwango soko David Olangi alobi Papa Simon Kimbangu n'a rien à voir avec le kimbangisme. Te tant mususu soko robaki église kimbangise ngaki engagé tant mususu eteni moko. Mais dur que Papa Simon Kimbangu n'a rien à voir avec le kimbangisme. A déconner. À déconner. Bon, Fumu Kimbangu, c'est toute une philosophie. Philosophie, on est représenté dans l'île. Ce qu'on a Kimbangisme. Donc, on a bateau, comme Bisso, Soko, déclaration, Yandeko Wana, David Olangi, et qui est motivé, toi, déjà super motivé. Nesongenzi na Fumukusu kia muzalampanda na ngola bandia tumba oyo tango wana bazeko chosifier kombo ya Fumu Kimbangu bazeko mépriser bazeko ko piétiner kombo ya Fumu Kimbangu. Nous autres on était trahis, rejetés par des amis, ainsi que la famille. Pour Komindoki, pour Keiko Luka prophète moko Oyo libote yebite, soit disons ma belle mela. Ok, na makambo moko yaba Congo, ok, na makambo moko, tout le monde disait n'importe quoi, n'importe comment. Mais toi qui as une assurance, Fumu Kusukia Muzalampanda Nangola. Alobaki na zene loko mosu ya kukumbela baindo te. Soko bo sembo te ya Fumu Kimbangu. Bo sembo ya Fumu Kimbangu nini? C'était un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race, Tozongi Nakire belge. Un envoyé divin. Mende kwana tanga zongi sibiso lisuna ba discours ya kolobake mais Fumu Kimbangu asalela ki Jésus Christ mais wana de n'importe quoi wana biloko ya kala biloko ba mouvement ya récupération wana sito leki yango oyo toze ko pusana na centenaire ya Fumu Kimbangu. Biloko wane kokota su bisote. Fumu Kimbangu sokwa te akaka Jésus. Mindele ba ngaba sirikate. Ndi asala 30 ans na boloko te. Mais na kombo ya Jésus lelo ba temple kutu mondela finance akande bato bayaka na kombo ya Jésus te. Po bangonde l'opium du peuple, bangonde bazeko ya ko lalisa lisusu population pongi. Nde mondela liloko alingaka ndenge wana yango à chaque fois akoyaka kopesa ka ba instrument bo betela bango motia makelele bolalisa bango pongi ko financer ko salo yoso ko salaka akosilika kaka na bato bayaka na ndelo isusu ba nationaliste ba révolutionnaire asilika kina na 1665 na ya vitankang po ya kina mopepe mosusu. Asiriki na yaki mpavita po yakana mopepe mosusu. Asiriki na banengwa mafuta, asiriki na banengwa nzinga nkubiki po bayakana mopepe mosusu. Asiriki na bambuta machwa, asiriki na 1921 kutundelo kwa penza Fumu Kimbangu zenga mambo batelemaki basali makamu ta prophète mokote na mokilo ya mosunyati galaka kosala. Basiriki makasi. Fumu Kimbangu bake kosala mibutu kumisato na boloko. Mettons mon souka pour mondela qui na pouvoir à boma Fumu Kimbangu ta. Pour ce que mondela na pouvoir wana balinga ki ba boma Fumu Kimbangu kaka mokolo même ya condamnation na bango. Le 3 octobre et qui mokolo ba boma Fumu Kimbangu. Mais lokola bango ba ki na bilembo ya bonsomi ya makasi ya baindo. Esengela ki na bango basala mosala. Basala mosala.
yango bomoni fumu kimbango mosala makasi basali na kati ya boloko me bamona ni na bamboka yonso ya baferika y compris bamboka ya loposo pembe. Donc na bandeko bo komela kibiso tokolika to pesi pole monene ya fumu kimbangu soko to telema la longwi poto yebi yango. Mais na ba mouvement wana ya récupération et c'est pelisa bato moto moko ayaki alobi fumu kimbangu motinda mi ya Yezu prophète atinda ka prophète te. Bandeko balandi to mekamuke ko se faire comprendre. Tango to kokota na bozindo ya masolomo lelo to lobi loposo pembe a préparer azala bena contrôle ya baindo ya kozala ya baindo toze contrôler contrôle mental bakomi wapi baze ko kanisa ndenge ni baze ko réfléchir ndenge ni ambassadeur akoki atinda pe moninga ambassadeur na mboka mosusu mais ba prophète baze ba ambassadeur ya tata mokelia wana mokilia mosuni bayaka na ba bito moko bien précis ba mission très bien précise soko bato ba bungi peuple moko bungi songolo lokola na kobunga wana ba deviaka peuple wana na rayonnement ya yena tata kelili kolona se na ndelo ya yena tata kelili kolona se to nzambe ndenge to meseni koloba nde prophète soko aye mosala ya prophète ezalaka kaka kokela lisusu ndelo ya sika kokela boyokani ya sika entre bato ya mosuni na nzambe to tata kelili kolona se oyo ekata na katango bato babungi bakomi kosambela bonzambe importé yango wana histoire se répéter na ba peuple nyonso bokomona que peuple moko songolo peuple israélite tango ba romain ba coloniser bango soko bo subir colonisation yeba ke ba désorientaka peuple wana oyo aze coloniser bako longola yeba valeur na bako déraciner culture na yeba bako déraciner savoir na ye atikali inutile aller ba cultiver savoir importer oyo kosala na ye chose eloko esclave lolenge moko na biso to subir colonisation ba déraciner kiboyindo to tikali son misisa nzete son misisa e kauki kozala ya baindo e kauki ba bandeli ko greffer sikawa oyo ya bango yango torobaki na ba manaka mosusu to salaki torobi ba formater moindo ba installer programme mosusu programme wana po ba yeba ko contrôler sikawa moto moindo metango bato baze ko beta tolo fumu kimbangu envoyé spécial ya Josie mais bomonité bokomisi fumu kimbangu mwana etinda ya Yesu ah justement po bato yonso bakolobaka fumu kimbangu atinda mana Yesu bato baze contrôler na loposo pembe bato babimisi ke fumu kimbangu pa yaki kote ya paradis ya kokoti moko monene lokwa soko tomate moko monene lokwa kokoti liona moto baliaka sani moko paradis wana ya ba dessin mingi ya ba témoin de Jéhovah yango pe bato balobi fumu kimbangu motinda mi ya Yesu ba reproduire bango pe na sorvo na bango enfer bango bazé côté e kozala kaka enfer ba yebike moto mwindo ndaka na enfer wana na mokila asimba fourche akoboka ka bato na moto bazé pe kaka na notion na sorvo na bango ya ba angelou ya mindele na mapapu ya ba pigeon mapapu ya pembe bango nde balaka na paradis po soko tolobi lelo to tuna nanu à part ba miracle biso bana ya nesonganzi na fumukusu ke muzana mpanda na ngola tolobi ba miracle fumukimbango asalaki et alaki juste bilembo langage spirituel na kuti ba indo ya kokufa ngai na ye ko sekwisa na etinda na uti nango na tata kelili kona sena ye ko sekwisa ba indo sasuka muzina dia nzambe ba sekwisi ba indo bazaki ya kokufa ba sekwisi bango na nini na ko réinstaller bango lisusu programme ya tata kelili kolona se ba lobisi ba baba même ba lobisi ba indo bazaki koloba lisusu te bazaki na ba cadena ya loposo pembe na monoko makamu siyonso fumu kimbangu asalaki amonisi aveugle to ba aveugle ba yeyi ko monisa bongo ba indo bosembo kenzamba botate
tango bayebisaka bino nzambe abota na mwasi moko ya Joseph Maria eze makambo ya lokuta baye koyokisa bakufi matoi me bayindo bayako bayoka sango ya lobiko na bango babizengi ba retrouver mayele na bango me ingeta moyindo azalaki kizengi ya kolataka mukadi ya tombola ya bato ayebite désormais moyindo akolata esu mukadi ya tombola te ya oyo bazwi soko na bamorgue soko wapi. C'est ça. Yango wana bilembo ya makamu ici to langage spirituel on fumu kimbangu utilisaki. Lelo bato tokolobaka mingi pe ba miracle wana. Fumu kimbangu a fait ceci, fumu kimbangu a fait cela. Ingeta tondimi. Mais enseignement ya fumu kimbangu. Enseignement ya fumu kimbangu. Ezeni. Bolo bana biso te fumu kimbangu ate yaki paradis. Pour paradis wana eze leçon trop bien préparé pour y l'opposo et pas y l'opposo pembe. Notion ya paradis, oyo inisaka moindo kozala moindo po moindo aze prédestiné pour l'enfer. Na notion wana ya Biblia to komi bana ya nzambe par la grâce. Au départ to yaki bana nani. Satan da kela biso. Mais quand la Biblia babi Satan kela eloko te. Bongo nini sala biso baindo to koma bana ya soi-disant Yahweh par la grâce. Éminent pasteur éminent pasteur comment vous c'est ça moi moké bolimbi ça éminent pasteur to koma bana ya nzambe par la grâce mais ce que botala sikawa to koya na ino pe na masolo yango ya biso lelo ndenge nini mondele alukaki a contrôler kozala na biso. Mondele tango ya adoracine kiboindo. Adoracine kiboindo. Na kiboindo tango torobaka kiboindo yango wana bokomona 3 pouvoirs. Oyo mfumu kimbangu bayaki nango. 3 pouvoirs représentés na 3 fils. Papa diangenda, papa dialunga na papa kisorokele. Religion, politique, science. Mondele tango alongoli kiboindo alongoli biso na ba secteur yonso asali étude na science mais lelo bolobaka France nde civilisé bateau Europe nde civilisé bateau mais na bino bande ko bokendaka na ba misé ya Europe bodwa chance biso na ino tozwa mal chance akokoma kuna te bino bozwa na bino chance biso tozwa na biso mal chance te ya kokoma kuna. Est-ce que bon a capé misala ya l'opposo pembe? Il y a 15e siècle. Pour biloko mingi tondi si ba misé na bango 14e, 15e et 16e siècle mouké. Il y a bango, oyo bango bato ba civiliser mokili misala na bango mona na kawapi. Ba uta yi kokosa biso na élite intellectuelle awa. Moindo sale loko nini soko simbi telefono babi simba kwanga te simba kwanga o simbi telefono poni longola bilamba te biloko ya mondele nzoka wana yonso benvention ya ba noir baindo nde bakela l'opposo pembe asali étude na ye e bobo sana te to soulignaka eloko ye l'opposo pembe tango aze ko kanga bato akangaki biwelewele te akangi bitanga soi te akangi baelela te akangi bato ya ntina bato ya mayele yango installaki méfiance de jeune envers le vieux méfiance de vieux envers le jeune pour trahiseuse à la facile a utilisé bilenge yango na dobi bomoni azui 3000 jeunes congolais amemi bango akeko balisa bango na 3000 putes portugaises pour na spiritualité na kosala ya bato mobali azemo pesi mwasa azemo yambi e bilenge wana basaki bilenge ya ntina basaki ko détenir pouvoir pe énergie spirituelle bakei na bango pa ya bapit e bapit wana e basalaki envoûté bakei ko tika boko bakei ko tika pouvoir bakei ko tika énergie balongoli baindo na connaissance o bankoko na biso bayebaki
ke biso baindo touti na koko ya mwasi ya moindo na koko ya mobali ya moindo nde biso tokitani te bamemi baindo na programme bango ba installer biso yonso touti na dana Eve bakoko ya yambo mais biso baindo désolé pour biso to botami na mwana ya libabe mwana libabe tanto balobi chama soko boluki po pelisa miso babi tene sawu ateka ki bongo boya na ye pour matembele donc keli programme na bango pour ba contrôler cerveau ya moyindo tango moyindo akomi ko reproduire babiloko wana ezaki na mwana moko abotamaki na jemi ya molimo mosantu ye wana selfie ya nzambe mwana ngo pe boloba selfie de Dieu mais balingi kutu te botanga mama na ye botanga mama te nzoka tata kutu ba mona te mais mama oyo akenda ko bimisa na ndako ya bibwele botanga yete mais botanga ne nzambe oyo moto amona te moto amona ki pete mokolo Marie akenda ki sima ndako na tata yango te bondi makaka ke mwana wana Yesu aze mwana moko ya nzambe mais azanga mama mais tomoni mama nde aboti te mama aboti te histoire ebongwani vous avez comment niveau ya formatage pe programme basé ko installer na cerveau ya moindo biloko moko bizangi ntina mais tango sika moindo akomi ko jwa yango ko reproduire yango nde sika ba comprendre programme installé simbi moindo a reproduire nini ba installer na cerveau ya moindo bato bibwele bikela moyoso ezelelo na mokili oye kotaka na masuwa ya Noa botala biloko ngo oye kotaki na masuwa ya Noa biloko nini kotaka kuna banyama yoso ya mokili bakotaka mibale mwasi na mobali ya mbombule banda fourmi mwasi na mobali to ebite bango nde basaki kokenda koluka banyama ngo to babetaki filingi pion nyama yoso siko ali mwasi na mobali yaka okota na masuwa ya Noa to ebite point d'interrogation mais balobi banyama yoso e bakei to ebite baleine bakende kokanga baleine wapi baleine ya mwasi na baleine ya mobali to ebite na kintsekwa bazwi kintsekwa mwasi na kintsekwa mobali bayena ngona masuwa ya Noa bande ko banda ko bakisana ino banyama balion mwasi na mobali mais epa na bango kuna balion ezalate epa ina bango wana balion ezalate bon to ebite soko bazwa ki baleine bafandisa ki ebongo to bakumbela ki epe mai na kati ya masuwa ya Noa mais botala biloko wana tango ba installer yango na cerveau ya baindo et que moindo akomi ko prêcher yango ba comprendre ba réussir donc kibomoto ya moindo e kauki misisa bakataki e kausi kibomoto ya moindo na cerveau moindo akomi ko vivre na baitopie un jour akokenda lola ye moko aze kosala soko kenda lola soko nini banzembo bakoyemba kotali bango bakangi miso balembisi mapeka bakanisi baze kopimbwa lola yaka wapi lola yaka kuna likolo moindo abungisi bonzamba ebite ke bonzambe ze représenter na nature eloko yonso eze na origine nango moindo akomi déraciné formaté mayelo azalaki nango tata kelaki biso bato ya suka ekelamu ya suka po toze être parfait tokuta yonso tokuta bilei tokuta mabele tokuta ba minere mabele ya talo mabanga ya talo oyo toko transformer nango mokili kolandela ba posa na biso pe évolution ya bantango tango toze ko pusana tokomi na posa ya bandako toko sala tole na nini toze na mabele toko tumbe ko comme bende toze na mabele toko sala éternité toze yonso ezalaki préparer tata kelili kona sasala ki yango sima yako sukisa na moto po moto senga eli so eloko te bankoko bayebaki principe bankoko bafifaki na principe wana bankoko bafifaki na principe wana mondela ya formaté yango a formaté a installé nini biloko ya mokili eze na ntina te mais eze kokotisa guerre na est na biso partout na Afrique po yiba ba minere oyo ate yo eze na ntina te
azepe kolanda yo tolobi a contrôler ka mental ya baindo lelo a contrôler ka mental ya baindo lelo aze kolandela bino ala loupe boze koloba nini lelo boze ko réfléchir ndenge nini lelo te lelo bato baze ko raisonner nzambe sika fanda na likolo soi-disant azaka na mwana na ye te afanda na droite ya tata mwana na ye Yesu afanda na droite to ebite kiti ya gauche batikela Maria to ya ya nani to ya Joseph lokwa babotola ka mwasi bakoki ba sepelisa un jour afanda pe pene ya nzambe point d'interrogation mais yango baindo baze ko reproduire lelo bande ko balandi ba enseigner moindo ye moko effacer histoire na ye bankoko na bino baaki ba sauvage bankoko ya bino baaki ba violent bankoko ya bino balaki inutile baaki mayele te batambolaka bolumbu badwi ba photo ya bamboka o bango ba incendiaka ba pia ba kotisa ba guerre ya makasi bato wana baze ko vivre na ba cache sexe po baindo baze bato ya pideur bolumbu ya moindo ze sacré zaki komona na te pamba bato wana na souci ya ko mipesa valeur ata zangi yonso baluki soko mposo baluki soko eloko nini soko mwa kitendi bakangi ba mibombi sexe balakisi bino balobi tala ndenge tokutaka bankoko ya bino biloko wana banani baze ko reproduire yango élite intellectuelle soi-disant bato ya mayele botala niveau formatage pe programme oyo le poso pemba installé contrôle tango basé ko pesa ba instrument basé ko zilani ba yoka son ba yoki son nini bankoko ya biso ba yebaka nzambe te bankoko na biso nyoso bakufisa ko yoka sango ya Yesu basé na perdition. Laissez les morts enterrer leurs morts. Balobingeta. Programme na biso et simbi. Programme na biso et simbi. Mental ya baindo lelo. Tango basé komona pour intérêt na bango, pour intérêt ya Europe, pour intérêt ya impérialiste. Ba djui ba dirigeant africain. Ba imposer bango. Mpasi ya bamboka na bango bolimbisa bolanda malamu ba joyi ba dirigeant africain ba imposer bango pasi ya bamboka ya bango e ba dirigeant wana bandimi pasi ya bamboka na bango ezenini ba contrat ba ko signer saka bango to appuyer yo comme président de la République bisonde to ko gérer ba minerai mais yo to ko suturele yo pourcentage ozena facilité libota na yo ko voyager mboka yonso lingi e kuna na banque na biso ozena misolo na yo mais ba dirigeant wana batuni bango te 13 milliards ya fait maréchal Mobutu eze wapi batuni bango te bambongo ya ba bokase eze wapi batuni bango te balakisa ki bango batunaka te ndenge église alobaki dit amen atali kambo ndimi te balobi kutu na Biblia wana kotuna te les choses révélées à l'homme les choses cachées à Dieu kotuna mituna te lobaka ka iyo ndenge moko ba homme politique tango bazé ko imposer bango pasi ya bamboka na bango bazé ko loba iyo mondele tango bazé ko pesa injonction instruction na ba dirigeant africain na ba kosala ka ba rébellion élite intellectuelle azé ko contrôler mental a dû réponse te alobi na moto to ko appuyer yo base arrière soko zena République démocratique Congo ebiso base arrière ko zala Rwanda e ko zala Burundi to Uganda biso moko to ko fournir yo mandoki me mboka yonso to zeko kanga biso to zeko kota pona ko contrôler ba minerai pona mandoki biso to déficit moto wana moindo wana ndimi abandi recrutement alobi na ye mboka yonso évolution na yo ko zala filmer parcours na yo ndenge ozali kobotola bamboka tokobanda ko filmer yo
tolobaka yango. Rébellion est un langage. Rébellion est un langage. Sabotage, viol, massacre. Et si ka loposo pe mbaze ko mona bato yo baze kaka na ino biloko aze ko koba ko contrôler. Programme na y installé eze na isika. Moindo wana andimi. Moindo wana andimi abandi ko sala rébellion. Abandi ko sala rébellion. Ako violer ba bébé. Ako violer ba maman. A violer ba ndeko na ya basi. A violer na mibange. Ako violer ba na mibali ba papa bilenge yonso. Ba dwi ba na mikie ba role bango na armée. Oye pa ina bango ko sala matin. Mais moindo pa ko tuna te. Est-ce que France a kokia bomba rebelle moko wa ko attaquer Belgique? Est-ce qu'Allemagne a kokia bomba rebelle moko wa ko attaquer France? To Suisse te moindo akondima po balobi na ye compte bancaire yali kuna kozwa immeuble akozwa ba avantage libota na ye ekokenda kufanda kuna bana bakotanga na ba condition ya malamu tala mental mondela zéro contrôle mondela zéro contrôle na meki ko épingler na moi quelque tango contrôle ndenge bazena yango sur le plan religieux, sur le plan scientifique et sur le plan politique. Basé comme on a que moindo tel alors, azena programme bango ba installaka. Moindo azé moins intelligent. Moindo azé moto azé ko kanisate. Ndenge bango balingeli oyo bango bakotisana na cerveau ya moindo yango moindo azé ko kumba yango lokola sani ya porcelaine. Nakobanga ekweya te. Nini ekweya te. Mondele nda civiliza biso. Moindo asimbi yango bolokwa liki soko ya dragon nano to monate e pasukate. Basimbi nini? Yesu mwana se moko ya nzambe yende lobiko ya biso asopaka makila po bato bazwa bolimbisi bwa masumu. Bongo li felo e perjusta poni. Moindo asimbi porcelaine yango boya zeko banga nini? Bankoko ya biso balaka ba sauvage. Bandeko balandi. C'est vrai, netando tomo sungonge sala kabiso de faux. E bele ya bato bazelelo tango yoso bakomela kabiso ndeko ndombele makamususu bolo bakaso vrai maintenant bosimba ka religion programme ya loposo pembe. Soko solo linande ko makambo ya bandio kaka ndenge wana. Comprendre que programme ba installaka ye ezena no a jour. Ezena ino a jour. Okomona président ya mboka moko songolo ya Afrique. Soka keina mikili wana tamu suba yambie na ministre des affaires à toilette. Président ya mboka moko riche ya Afrique. Mboka wana pende nourisaka. Tomo su mboko yake. Mais bayambie pa ya ministre des affaires à toilette. Est-ce que boko ki pe komi tuna mokolo mosusu président ya mboka wana ya ba mboka wana. Ba président ba dirigeant européen akoki pa ya na mboka moko ya Afrique. Président zena na mboka. Malobi na ze empêché. Ministre ata ya culture art kenda ko yambai. Eko salem. Ete el bangolo poso pembo si longtemps baza ko mona biloko wana baza ko comprendre que tel alors to se contrôle ya kozala ya baindo baza maîtriser to ze na kati ya zala na bango ze imposa bango balingi bako kanga na Afrique dirigeant azeteti bako bomaye sans que peuple ne se rendre compte bati kibombanda moko na bamboka opposition na pouvoir basala kabinemi politique mais bango yonso ba tikeli bango issu de secours madusu ya survie ba opposant basala na salaire bato bango ba bomisaka benda minisaka bango point d'interrogation ou soit te répondre pe non
Mais bango, opposant ta moto pelin dengeni boko, mon opposant, bazalaka sécurisé. Bazalaka sécurisé. Pour bango ba yebi, oya ze pion na biso. Il y a déstabilisation. Au cas où, moto a na pouvoir, a ze ko una ko tepa tepa, toko ningisela ye moto yo, akenda ko sa e manjoli njonjo, pour céder. Toze au contrôle, ya loposo pembe. Bino moko bobo iba nkoko ya bino, ba alaki bandoki. Nasambela nkoko na nganga na ebi misala ya nkoko na ngai. Iboko yo ebi misala ya Noé, yo ebi misala ya Abra. Mokosi malamu ya uti mosika. Nanya yebi lisolo ya Noé, nanya mona Abraham. Mais na lisolo na no babeta Noé ngwa tikala bolumbu na miso bana na ye. Moto yo lingo kopie ye wana. Prophète moko, o ba kumbela yo zene siko vérifier a s'inspiraka te. A inspiraka pete. Bofanda bwebolo tata yezu wango ata na vrai longina na ino esale matin. Acteur à film. Mais yewana bo simbilo kwa porcelaine. En Jésus-Christ, il y a la vie. Nous serons la tête et non la queue. Il est écrit. Et comment manine? Oyina maye ya yo. Okoma bololo koma zoba. Bandeko balandi. Tojo mayele. Beaucoup constatent que même na itumba oyo ebele ya bato ba pesaka biso raison. Ebele ya bato ba sentorosaka pe na sango yi. Mais bazangi courage au nom de la foi. Ah, makambo mwana mobali oyo ya mwindo oyo alobaka. Akokiaza na nena raison, mais en fait programme wana. O lo poso pembe installaka. Eze à jour. Aze na contrôle. Mais ni neze ko salampasi. Moto fanda. Abanda ko kanisa. Il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Soko biso yon soto utaki na dana Eve. Soko nzamba bongwana te. Po nini lelo te biso peto ko bota lo poso pembe. Mais bato na bato baze ko se reproduire na eteni na bango lolenge bandela. Bato balobi. Lo poso pemba linga kabiso te. Atinda ka ba vaccin mabe na Afrika. Bato ba benga kabiso téléphone ezeko se décharger mpamba pamba. Mais même bato nga lobi lo poso pembe aze motema mabe alukaka exterminer biso. Lobi ye wana na suzora akei misa. Akei misa. Soko lo poso pemba memeli yo ba kisi périmé. Soko lo poso pemba memeli yo ba vaccin empoisonné. Soko lo poso pembe injecté ba maladie na mabele na yo Afrika. Soko lo poso pemba ko somba ka mando kyo installa ka ba guerre na bamboka na yo. Soko lo poso pemba réquisitionna ba minerai bo mengo na yo richesse yo so ya bamboka ya Afrika. Akokia kumbero penza eloko ya malonga weze bonzambe. Tomituna na ino bandeko na ngai. Tomituna na ino. Lo poso pembe a jubiloko empola. Viande bela soko grippe aviaire soko biloko nini akangi na carton atindeli yo. Asali maladie na ye asali Ebola. Asali soko maladie sida na ye aye ko meke pai na yo moindo. Mais tango to repeta ka mondela luka extermination ya race noire. Mondela likaka biso te to fanda kawa to yebi to monaka bozeko tinda ebele ya ba video. Parce que bokoma kasika wande mondele wana namba mabe yonso akumbela yo eloko ya malonga akumbela ze Biblia. Akoke ko kumbelo pe eloko ya malonga loko ya Biblia. Ndana ebite. Kado nini na bandela ka eloko yo botuna ka yango pe bisika bofanda ka bisika botambola. Kado nini moto ya boma baboti na yo. Ozanga ba parents na mokili pona moto wana kota kata bango ba kingo lobi to sima lobi kado nini moto wana ya pesa yo pondi maya ze moto malamu pokumisa ya ze moto malamu
cadeau nini. Yango nde loposo pembe. Yango nde loposo pembe. Po atindi tata. Tata kokisi etinda te. Akati maboko ya bana. Akati maboko ya bana. Boko ba wana politique. Me bato batanga ki na ba internet ya ba catholique ba yebi. Bino nde boko sala ka bilanga. Me buka etabe. Buka pai pai. Buka avocat. Omona sango ndenga pesi ordre. Basala okaka ndenge ba yi politique basala kaneteni mosusu. Bandeko balandi. Mingi ya kosololeze biso na bino. Ndenge biso to meseni koloba bo sufri to kabona po ya mokolo mwalelo. Torobi mondele aze au contrôle. Ya cerveau, ya mental, ya bayindo sur tout le plan. Homme religieux aze ko tangisa nini. Aze ko reproduire nini exactement oyo ye atiaki na cerveau. Homme de science aze ko tangisa nini, aze ko reproduire nini exactement oyo ye atiaki na cerveau. Homme politique aze ko exécuter nini, aze ko reproduire nini exactement oyo ye atiaki ye. Aze au contrôle. Aze telelo na ngwende ya bokonza aze ko régner. Telelo moindo akangaka miso afukami. Atali liko aze ko senga nzambe. Ofandi na pays le plus riche du monde. Mose le plus pauvre. Mondela aze ko seka. Yo moko aze ko tambola na mpasi na olo kwa porcelaine aze ko batela yango. Yango balingi te bolandaka ba manaka lokwa oyo. Ba Dieu inconscience basé ko fula yango mo pepe na engrais chimique. Et joie esika. Malamu bato babinaka. Malamu botele tondaka. Malamu ba ambiance ko baka kwala. Malamu ba église se multiplier. Po wanande programme bango balingi ezala na kozala ya bayindo. Bozena ntango te bokanisa. Bandeko balandi. To bendi suka manaka na biso mokolo mwalelo. Biso tolobi kimia ya mfumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino. Tokutani mbala ya sima na manaka isusu matondo mingi.